Irene Masiandoki. Ebetelinde zo bomba bango bazabana. Moi si a regretta kate bazabana. Betela biso masolo oyo omesana. Kobetela biso ya solo kasia. Moi si apela ye moko sa mombonda. Mamirene ya bamasi andoki. Ezanga papa flamand noir. Papa na chimiana miracle. Irene Masiandoki pe. Oleki bango mwa simbiji. Mama ni mama, apela ye moko so mombonda. Epela moto, apela ye moko so mombonda. Epela moto, apela ye moko so mombonda. Epela moto. Leur crème solution et elibiso solution qui toko na communauté. Masolo ya BBL toko beta lisusu te moli maliwa tolongoli. Naba produit naturel. Olingi ovimbisa fes na yo. Benga leur crème solution. Ndeko nanga o melisa bana. Olingi tolo na ezonga ki toko makasi maboko ya bapapa esepela. Benga leur crème solution. Libumuna ekita ozwelango solution na 3 à 4 semaines ya pamba ozwi résultat ya tai na yo. Ovimbisa fes na yo ndengo lingaka opeselengi na jean. Benga leur crème. Maboko no ezonga kitoko. Ba noir wane esalaka bakento elongwa. To elongino ezonga propre. Balobi na leur crème solution de konanga yaka. Tika kwa envier. Pesa biso 3-4 semaines. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Soba Misana Kolanda, Irene Masiandoki TV, identité ya Bundes, oh maman abino la cabino, kakaba, histoire vraie pour esa la bino, bavre makasi, nabanda kuna bino, partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola, apambola bino pour na patience, fidélité, confiance, ndenge bozelaka masolo Irene Masiandoki esa la ka vraiment bien makasi, yango to ebisa kabandeko nyonso bazolanda biso partout, ba oh nanu ba s'abonner te na chaîne oyo, bo s'abonner s'abonner au chaîne à maman abino. Bandeko déjà bo s'abonner, bo partager parce que biso tobetaka masolo. Ya solo tobetaka aubergine te to sela ka proverbe 19-20 po sunga yo nanga na suite ya vie. Au koti like biso vidéo ko le kaboete s'abonner na chaîne o parce que biso to finga raté. Tobetaka kaka masolo ya solo. Ah soko zeli ko finga o kozwa te to sala kaka ba publicité ndenge to sala ka publicité ya Tisha Blency hand mère loboko na kati ya Londres. Bandeko nyonso ba diaspora partout bozali olingo se sa fête na mariage anniversaire baptême nyonso ko sala ko hésiter te surtout na Londres ozolu comme talambelo biloko ya kitoko benga Tisha Blency hand mère loboko numéro ya téléphone ezepa na nga mama Irene Masiandoki pepibne elikaka na chaîne na biso alambaka kitoko na priya bien okosepela jamais fête na erata benga Tisha Blency hand mère loboko okozala jamais dessus. Merci na sponsor na biso officiel balobi Betty la patronne na kati ya Londres babi mwasi ya mebla vendenda kuna vertiache ezalaka yo Betty la patronne mwasi longa mpiaka Betty la patronne oya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 ba mourir na ba mourir zebu pese la biso ba bisou na ye moko meta la brésilienne na kati ya Birmingham mwasi ya pembe ya vie na nga Jansi Bolanga beau frère na biso ya Sirsi Jansi Bolanga mutatika yo na défaut ezalaka yo mobali ya bato meta la brésilienne bo partager lenga vidéo bo like Irene Masiandoki akendaka boyena code mboka ya Willy Moucheni balobi code des mondiales fondation Willy Moucheni topesi merci na Jado Fumu ya Zélande Jado Makola na kati ya Belgique balobi Jado Makola elateli ndezo boma bango bazaba na jiba bebe ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko peta imami la plus belle umela pembe na prêtre Zakari vient na biso ya Bogar ba mourir na ba mourir bo partager vidéo ba vrai chéri besoin
bobenga bovimbisa mwa tolo mwa bassin pe sa forme ya kitoko bobenga mama lo crème azawana osombi gamme na yo crème na ya kopakola 2 à 3 semaines ovimbisi tolo ovimbisi bassin papa sepeli benga lo crème okozala jamais déçu balobi koliande makambo na kati ya Hollande mama Mimi Shenganga balobi la main du ciel akangi masolo pib ezoleke pe mama Irène Masiandoki bandeko ya Hollande ngosomba biloko kolia balobi livraison tina porte sanda kuna yo ya kosamba ezate biloko ya qualité pe ya mama Mimi Shenganga balobi bobenga benga bosomba somba biloko kitoko loso soso mafuta mbila pondu biloko nyonso eza kuna na prix ya bien akoya kotikela tina ndako. Voilà, merci pour la patience, fidélité, identité à Bundes ayaka boye babi moi soit regretta raté moi soit pelay moko sans mon bonda ebete le Pro Max ezanga ba mourene ba mauvaise ne ko bete bine lisolo moko ezali témoignage batu mingi balandaka mama Irène Masiandoki bovai nanga bambula ebele vraiment eza bandi komi ba commenter même na TikTok ba commentaire sur botal bo mona ke mama Irène na teyama na likambo lobaka na 2015 lele sunganga na vie mama Irène na teyama likambo na 2012 lele sunganga na vie en tout cas nzambi apambola bandi ko bandi kolandanga depuis bani wana bozalaka babone na ministre Fierté TV na yebaka te po bo s'abonner na Irène Masiandoki TV ezanga kanini po ezaka kanga ebete le Pro Max bo s'abonner na Irène Masiandoki TV to betaka masolo ya solo liso nazo beta bandi konanga na lobela kama makambo boye mingi ezate ke pona lingaka ba papa te to na bangisaka mibali non mutu na mutu azana eloko abimela na réseaux sociaux soki mutu abimela pasteur ateyaka loba nzambe mukolo moko ta koma musicien akoma koyembela mokili po musani za pasteur eza na bande konsu bango babimela na réseaux sociaux bango bafingaka kaka soki afingi batu te bakotala ete soki afingi batu bakotala batu basepelaka kaka ndenge afingaka mutu na mutu azana musala asalaka nga na yelaka kaka masolo vike na beti masolo ya bafamille mingi surtout ya bakouple ya mibali na basi en tout cas bandeko mingi bazwa bolingo ya kobenga mama Irène mpona kopesa masolo na bango mais nazopesa nzambe merci po masolo na biso ezo ede batebele na suite car ndenge tolobaka ya proverbe 19:20 lisolo nazobeta eza lisolo moko ezali témoignage moko partager yango nzambe alola akopambola yo sokutami na lisolo tindela yango 2-3 personnes nzambe alola akokanisela yo eza juste po esunga biso kaka eza pe molai te lisolo nazobeta ezali témoignage ndeko moko ya mwasi ndeko wana lelo akatana makolo na Congo Kinshasa akatana makolo ndenge nini azali fi o amarka ke époque na ye na ba répétition ya ba musicien moko ayebana ki pe na Congo azaki ba fi o bazaka ba soutenaka vraiment musicien wana na parcours a vine atambuli pe na mwa mibale belé mibale bayebana mibale ba kombo mibale poto mibale ba musicien atambuli pe mwa vine lokola kaka ndenge tolobaka elengi sepe na bolingi na lelo a se retrouva akatana makolo akoma na vie moko vraiment ya pasi témoignage na eleki na église moko nde pasteur wana sepelinga na beta yango pona kosunga communauté ndeko wana a témoigner eloko moko ekosunga ndeko mwa soso landanga to pe ya mobali na suite ya vie na yo alobi azali ko vivre na Congo azaki fi moko ndeko kola kitoko azaki pe mwa loyenge mais akomaki na milieu ya ba musicien ya batu bayebana ndenge nini alobi ezalaki na chauffeur moko ezalaki garçon moko ya quartier na bango azali kokumba musicien moko mission pe a marqué époque na ye ayebanaka pe mingi mais lelo pe sila na ye azalaka chauffeur na ye tellement azalaki chauffeur a musicien wana azalaki close na musicien wana ayako pese kopa alobi ke pa na biso chef nanga donc patron nanga ona kumbaka za musicien aoluka ba fille mo luka bino ba courageuse boyaka na répétition ça vraiment bien tokendaka na biso esika kende kokoma na milieu nano ya musique tanga komi na milieu musique tellement azalaki kokola kitoko mwa nzunzu esali ke musicien wana alingaki akoma ekobima na musicien wana pesi akoma ekobima ne ba mesanaki mingi ayako fungola bloc ebele abi yoza courageuse ndenge oza bwe na osombela au car à l'époque asombelaka voiture mo be Mazda après elle solo c'est des kakala asombeli voiture antiaki pe na mo position musicien ngo mais asengaki ye abanda koile ba moto ba chance ya mibali abimaka na mibali ebele po ayaka na ba moto akoma iko salango ti akomaki na niveau bakopesaki eloko moko bo eloko wana bakotisaka yango esalaka ye 23 jours na nzoto eloko wana eza lokola obabenga sonzo nyamba bengaka sonzo
bakotisaka ngo ya bomoi ya mobimba na sexe na biso basi na nzoto basi ekotaka fille wana soki azolala na mibali bakokangama ye makasi epuis mibali wana abandi ozwa bango moto sonzi wana ntango mobali azoscouche na ye sonzi wana azobenda mobali bachance ye sonzi wana batiaki na kati ya kosalaki alobi abimaka na mobali moko boye mobali wana aza moto ya France kombo ezalaki Rigo bapesinga na kombo ya papa wango ezali Rigo soki nalobi papa Rigo oyo akokomprendre babima na ye na 2001 ezali sola 2001 babima na ndeko wana Rigo na 2001 soki aza moto azali quelque part l'autre oza na 2026 ezali lisolo moko eseleki et puis mwasi yango esi mpe akoli aza susu mwasi ya lelo te akóma na ye kosambela abimaka na papa wana Rigo ntango abima na papa na Rigo azalaka mwana poto à l'époque bakushaka na Rigo wana bakutanaka na Rigo wana ndenge nini bon bazali bashi bazalaki to libanda loyenge bazalaki mpe propre mosu na butu bazalaki na bar mo bar ngo mpe esalaka kombo kolo nango mpe esi akufa na ye na kongo mai tosite bakombo bato wana kati ya lisolo oyo eza te oyoka kaka eza makambo eleka bazalaki liboso ya bar wana ntango bazali liboso ya bar wana Rigo wana autaka kongo autaka poto bazalaka 3 personnes na bandeko na ye nde babengaka fille oyo bazali bafille oyo tia babenga bando benga batia mopepe donc tia mopepe ya fille mokuta ye na nzela aza neti chel neti mwana ndako ayebani position tozi omemi okei okushe nopesi mbongo bosilani ye ntango siko bakendaki na Rigo wana bake kokushe tellement azalaki mwana moke azalaki mpe joli Rigo wana akrakaka ye bakushaka na Rigo ndenge bakushaka na Rigo wana esalaki ntango balali na butu basalaki masuwa na bango kitoko esilili la pause ebika ndenge aso babeti mama kopemi moke barécupérer nsima ntango barécupérer nsima alinga telemaki ekosala nti petit besoin eloko wana bakotisa esonzo wana ekwei ya bomoi na mbeto ezotambola esalaki Rigo wana aremarke eloko ekwei atema bokwei eloko Rigo wana amonaki eloko wana ndenge ezotambola na mbeto Rigo aluki basket ya bamba ya boma ya uti wapi eloko wana elimwa bango na mbeto balongola badra bapepola basala tu baluki eloko wana emonana te esika mpe Rigo wana amonaka esisi babi yo bimisi eloko boye na nzoto awanganya ebimi na nzoto na awanganaki telema ezalaki mpe mwa monene bande kokotisa yango na kati ya nzoto na biso basi donc tia azokushe na mibali bazokangama ye bazonyama wana azobenda mpe mibali bangenge na bango bakenda siko kobimisa eloko kobimisa epai ya nganga meme kwa ntango bakushaki na Rigo akomprena te nyama wana abima toyebi te Rigo azalaki ya nzambe toyebi te nini elekaki wana mpo ebima baye kobeba na Rigo wana abengani ye ayebi garçon moni ezalaka kaka Rigo balalaka na esika moko ezalaka na Kitambo wana référence ayebi komba Rigo wana mboka ayebi te mais ayebaki sikoyo cousin moko wana ya Rigo abengaki akomaki kotia ye ka akomaki kolandela seka akomaki koyeba relation ya cousin wana baza komwana mpe rare na cousin mais bayebanaki ya kosalaki Rigo wana ntango azongaka poto il paraît c'est nos cousin asalaka 2 jours na poto mwasi Rigo asalaka crise na mosala akufa soki to comprendre bien ntango Rigo ayaka poto akushaka na mwasi na ye ya ndako mama ya bana na ye kokele mabana kendaka musande mama bana asala crise akufa tika bana mwasi wana akufa viki Rigo wana utaka Afrique sika ba famille ya mwasi na ye ya ndako ya poto batindelaka mwasi biloko ebimaki biloko famille mwasi tindaka ezalaka mabe liwe ya mwana mwasi wana epanza famille na bango parce que Rigo amemaka bakoli eutaka Congo amemela mwasi na ebimaki babeti kosikibota na ba famille batinaki biloko epai ya mobali e créer ba problème Rigo ayebaki ke amonaki mwasi bimisaki eloko bongo na nzoto ne aluka basali na nzambe te atrovaka ngo normal après cousin wana ayekoyebisa fille wana ke abia ebisa bivie na bino tobeba na mabe via za ba problème vie kozonga saleka 2 jours mwasi na sala crise AVC akufa et ça la fille o apesi témoignage bien te avant dika anie ndenge ka babeba na kipena mission na biso ke kokwesi eloko wana pona nini bamoni déjà kuna eloko wana ekoyi ba mission na yinaki parce que eloko wana bakotisaka ye déjà tanga kotaki nango abibaki dana mibali presque 7 bazaki dana matière na bango fayeba bimisi eloko wana Rigo azaki loko la 8e na tango Rigo siko loko ande kwa esala pe désordre pesa kwa bibeko na bango ezaki deti correctité esala yepe na mission bakomaka na be compréhension moko boye ko mama bébé lebe na kati ayako éviter pe mission pa moneke bakomeka kokendeka mabe eleka nango avandaka na ye ayekozwa accident
abimaka akendaka pa tante ne kota beau marché kozonga zozonga basala tina na voiture basala tono bato nyonso na kati ya voiture wana bakufaki basaki 4 personnes sauf kaka ye moto abika makolo bakata ntango pasi eleki bakati makolo mbongo na famille eza te bakomi kosengele mbongo makambo ebele bamorene bamorese bolanda esika akende kose retrouve na maboko ya basani na nzambe mpona kozanga esika akende koyamba yesu masiya nde akomaki kosambela nde ntango akomi kosambela makambo ebimi ebele parmi makambo ebimi na makambo ya rigo wana ndenge babimaka na ye ndenge nyama wana bimaka esika vi ya mwana mwasi ebeba même accident salaki ezaka monde oyo bande ko déclarer pas comme d'ailleurs ko sela bango misala ebele lokola bande ko to sa susu te ya mwana makambo ni komaki mobulu ba kata fi wana makolo mibale leo na Kinshasa ata susu mwana muketa za plus de 40 ans mwasi ya mukolo azalaka fan ya musicien moko mission pe la zarane sous na cité te si akoli na epi bamurena bamuresi bolanda lisolo mwana mwasi abi nde na nzela kosambela makambo ye kobimba bi même rigo wana na poto awana sima ayaki kosala AVC po famille mwasi ne kotaki ba problème ebele famille mwasi ne komeke balie ye koskibota nzoke ezaka na koskibota te ezali rigo ndenga bimaka na fi wana ndenga sangana kana eloko wana ezali na kati ya nzoto ntango eloko wana ekoyi na monde na bango bayebaki déjà identité ya rigo yango milimo wana elandaki ntango ayeko coucher suna mwasi na ndako yango emema liwa na kati ya ndako ya rigo ntango mwasi rigo akufi ba famille ekotaki désordre makasi o balie ba famille na ye biloko rigo hotel na Afrique nzoke ezaki rien à voir na famille ya mwasi rigo akomaki na ba problème ebele na poto vi katikalaki na bana vine ebebaki esalaki rigo wana asala AVC aza mutu ya France lisolo tozobeta tozoki nango ba 2020 ba 2001 2002 en tout cas soki eza na rigo moko na poto ayebike abimaka na mwasi mo aviva événement ke mwasi abimisa sonzo na kati ya nzoto na ye ekweya soki amona ngo na bomoi na ye rigo wana aluka mama Irene basali na nzambe fwa bondele ezali témoignage moko eleki na Congo Kinshasa mwana mwasi na mwana muketa za mwasi ya mukolo apesi témoignage o me akoma kobanga mokili po amoni mingi na se na tango yango ba mama Irene beta lisolo pona koyebisa bandeko na biso ya mibali ozobima na fi mona Kinshasa ozo kushene ozo ka elengi azo kanga mayo ozo mona ba mystique ozo mona nzota mwasi za kabwiti nzoto ekozala kitoko makasi boy tala mutu atambola na sonzo mobimba ya bomoi oya tambolaka na kati ya nzoto ne bakotisaka yango abimaka na mibali asalaka na so 20 jours 23 jours na kati ya nzoto na ye après ekenda kobimaka kisika basala ke ba cérémonie kune pa yanganga kobima na ndeko wana rigo ti sonzo wana koya tozoyeba te koya kipo rigo aza mwana nzambe to estanga meto to yebite eza histoire mosileki ya kalo comme ira na betaka masolo ndeko wana mwasi akoma kosambela makolo bakata akoma na vie moso monyo kondima te parce que asu mwasa mwana mukete esi ya koli botalaka bane eleke bele lisolo eza lisolo mo ya kala ya mwana kokebisa bandeko ya mibali tango zosangana mwasi eza kaka na Afrique te ata na poto basi tozala makambo ebele batuni bamona rapport sexuel ndike ezanga eloko mo ezanga tina na kobimaneka na otika na koyeba yaya tango tosala makambo tosala bechange ya makambo ebele kaka rapport sexuel ebebisa ba vie ya batuni nyonso sko ndeko mbali tobeti so comme ezaki rigo aza moto ya France eza lisolo ya kala na lelo pe vie wana kozasu mwana mukete sia koli soki pazaka kana bomo nzamba lola abatela ye mwasi akufa kota na samabele famille kota désordre moko soit disant batinaki bilo babete koskibota mais lelo ba vecteur zo mezaka koskibota to monte ba liwa msuto kufaka to yeba rapé identité na ngote ti makambe soki ndenge ni suka mona boyebi pete balobi selon bato fi wana biesika bande ko tambola na l'église bayebisie mwana mbalo ya rigo pazaka na via malamu ta sala crise ya AVC mais banda ka rigo na sala crise ya AVC abanda ko luka sko cousin e wana o ayebisaka ke mwasi rigo akufa na poto pas confirmer ce qui rigo à sala crise ya AVC ti lelo amona su cousin e na Congo Kinshasa wana ti bazaye ko mwana pe rare na cousin amona su cousin e te banda so azwa par accident katala makola bimaka pe sunde ti libosote amona rape su cousin e te lokola témoignage kabete ki pasteur mona Congo babondela ki nzambe na Congo pasteur wana sola kana mama ikani masolo eza masolo ya kobeta pona kokebisa bana nzambe surtout ba papa même pe biso basi tokebisa biso basi pe to sala rapé ko bebele na ndenge na biso basi to sanga na rapé na mibali ebelo kutela mibali mo craquer boga mobala ngo bopikiliki mobala ngazabwe azana ba muscle ko sala yaya ozo sangisa nzoto na mutu oyebi ete mokili eza na ba réalité ebele histoire na beteli bino eza lisolo ya ndeko mwasi azalaka na danseuse te azalaki ne fille ya loyinga ndola ndeka ba musicien na tango akala lelo si
lokola na ye azalaki bato basoutenaka na répétition mwa baloyenge bakumisaka musicien moko boye nde akende kose retrouve na kati ya monde wana tala makambo asala tala vie ya moto ebeba lelo akoma kosambela atémoigner mpo na ndeko ya mobali na nkombo ya Rigo ndeko wana aza moto ya France eleki bambula ebele mwasi ne akufa des autres côté na famille mwasi soit disant biloko ya Rigo autaka na Afrique yange bomisa mwasi mais en réalité eza biloko wana te ti ba professeur koma ko bima ke mwasi Rigo akufa cause biloko na Rigo lela sala AVC to ebite soka zala kaka po mwana mwasi aza na suite te mais kombo ya kanga ezalaka Rigo parisien ngo autaka France eza makambo de kana 2001 2002 donc ndeko moko mba soka ba kutama na histoire ya boye na vie en tout cas a hésité te soki akoluka biso te aluka basali na nzambe po abondela po ezana no trop tard te ebongaka oyeba ke oyeba te pesi pasi nyonso tozobeta pona kotalisa mokili ke Jésus Christ revient bientôt tant eza vraiment mauvais bana na nzambe toke babotala ba vie ya boye tokufela bandeko mingi toyebaka te liwa na bango ezalaki ya nini talo kwa ndeko oyo soki lelo alobaki te mwasi Rigo akufa famille kabwana soit disant mutatindaki biloko na Congo mutaliaka ye kolanda lisolo eza nango ba famille te epesi pasi epesi ma en tout cas nzamba pambola bino pona patience fidélité confiance ndenge bozelaka identité ya Bundes Irene Masiendoki moi je suis appelé moko sa mombonda ebeteli pro mars na senga kabo s'abonner na Irene Masiendoki TV bo like ba vidéo bo partage ka tozo sela kaka proverbe 19:20 po sungayo nanga na suite ya vie masole ya boy été ya penga ko sala kobo ezelengi makasi 15 minutes 20 minutes e bo maka moral comme saranzoto elengi ku pete mais tala suite nango mikakatano ebele nzamba pambola bino soki mwana motazo mite tokutani mbala sima biso bye bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. Fashion. Il y a quand même un bon de 5 matières, ma casquette à la qualité de la faute de l'homme, passe la commission de ma classe. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos maintenant, c'est notre vidéo Fils Fashion. Et tu as vu la qualité. Là, qui sont on a vu aussi qu'il y a des robes. On a tout un petit monde à ça, la qui signe, on a commenté à on a eu des robes. Ça peut s'adresser à nous. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans le niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous avez les camouflages bien, c'est le bouton ma case. Ma chérie, on a pour se aider là. Vous avez la qualité parce que là, pour ça, tu as rompu la bourse, déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga ozana poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyonso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu ezo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto tozana ba vernis
nini toza na ba rouge à lèvres biloko kitoko po na basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussure ya din to pe ba sac ya din oh mama Irene Simbi ezali juste po na koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te Fist Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse ya ngwana boya mbangu toza po na bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te boso mbaka na balabala te balobi oyo en direct de